losako mboka bino balandi wa biso banso na kati ya TV lolaka ya mbuluzi kimbangu losako na komo ya nzambe ya mpungu tolendo oyo bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga apambola moko na moko na kati na bino nkembo pe lokumu ezonge na mbuluzi kimbangu na tungunwa moko ba oyo nzambe ya mpungu tolendo atindaki na mabele kolokongo po ete alakisa biso nzela tobosani te mama kipa vita ndona na bankoko na biso banso oyo bayebaki bonene na nzambe oyo babelelaki ye oyo bakumisaki ye ayokelaki bango ebongo biso ikamone matondo losako na bino nyonso to bonjour na bino nyonso bandeko nyonso bozali pemene etando ya bino mpo tobonana ndini toli bino mokolo na lelo nzambe akumisama matondo omboka bino na mabota na bino nyonso ya solo te kolela ya solo nani aleli te nani aza kolela te nani aza koyeba te oyo eza koleka na mabele kolokongo 4 coins ya Congo milelo etondi milelo na milelo ya solo ke na sarabino na tiabwe na lobi eloko te na lobi rien maboko na ngai elobi nyonso po tia solo tobandi koloba yango tout le temps bandeko oyo ezali koya liboso bandeko ezali ya somo me likambo te tobangisa bino te toloba bobanga rien nzambe ya mpungu tulendo et au contrôle de tout ce qui se passe là bobanga eloko te bozala vigilant nzambe ya mpungu tulendo et au contrôle. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, mais Nzambe yembe azali au contrôle ya makambo eza koleka suite na bobungi na biso nde toza kolela mpo toyebaki te baoyo biso toloba yango bien avant ke mikolo ekoya ekozala somo mpo ete oyo eza kosalema toza komona yango toza koalerte bino bandeko botelema oyo ayokelaka biso malamu oyo ayokelaka biso te lelo milelo ekomi ekomi boye bato mosusu na voti lelo actualité na réseaux sociaux kaka yango mais angele bokoye na kati na libulu te oyo bonguna ate oyo aza kopiége oyo aza kodistraire ezali plan moko ezalaki bien tracé, bien organisé. L'insécurité que vous vivez là, ça ne vient pas du ciel. Insécurité, vous avez na kati ya bele Congo na nanga malamu. Bande Congo na nanga malamu oye bino le grand sacrificateur. Bolo wele ya Nzambe alobi boy. Et outi na lekoroté et outi kakawana. L'insécurité que vous vivez là, c'est bien planifié. Bande Congo ba ochutuka. Ouais. C'est bien planifié. Ça a été planifié. Wapi, chez les Occidentaux, wapi, na Kigali, wapi, na Kenya. On besoin de vivre comme la distraction. Comme grave. Toujours comme au banga. Comme au banga, na ba mouche, na ba ndidi, na ba nani comme au banga. Mais, vous y êtes à monter. Tu sais que bino toko comme on est à encore. Et ça mouké. Les chaos est là. Le chaos est là. N'a expliqué bino yango nyonso bien. Bon benga bande ko bazama ngongi bayoka kate benga bango loba yoka na to na papa sayala expliquer biso stratégie nini oyo banguna baye nango avec Félix Antoine Tshilombo na Peter Kasadi. Stratégie nini baye nango. Et pour rendre service à qui? Oui, il y a seulement mon titre Thierry Bino, titre à Mouneni, n'a rappelé Bino encore. Toza komona, bazako kidnappé batu, kidnapping, crée ba crime, ezako leka, organe, bazako legola organe, bazako kanga ba petit voyou, bazako kanga ba criminel, ba petit criminel, bazako kanga ba bandit. Mais bakangi bango déjà épelé. Plus de 30, bakangi bango 5 combien de jours? Bandeko, indice. Et ça lit combien de jours depuis bakangi Batouana? Donc, tant bakangi Batou,
esengeli basambwisa bango d'urgence et balakise sika oyo bakendaka koteka yango, n'est-ce pas? Là je m'adresse à monsieur Kassongo. Monsieur Kassongo, arrêtez vos arrêtez, arrêtez nous distraire. Bon, le plus important, na jour moko o kanga ki bato balala ki na kasho, jour la kolanda il fallait bokanga ba citoyen. Ces gens-là, je vois très mal que bato wana ba congolais wana balia ka organe. Je vois très mal que ba congolais wana bo lobby ke o baza ko kanga wana bato yoka ba vidéo landa ebele, ba de ko landa. Ba vidéo bima ebele sur les réseaux sociaux, ba kanga ki kuna tokende ki landa ko moko boy. Tata moko ya mundele, mande fo ebele, libu munene. Ya ba ko sala opération. Ya sala ki boy, ya sala ki boy. Siko ba tata wana baza wapi? Tata wana to ba tata wana parce qu'ils sont nombreux. Bazali wapi, vous nous présentez que les Congolais. Ma Congolais a besoin d'organes. Je vois très mal Congolais a besoin d'organes. Pour ça, l'angoli. A quel organes à Kataye, je vois très mal. Mais bon, quand il a pu son wana. Bon, quand il a pu son wana, et Mindele a besoin de ça publiquement. Et Mindele a besoin de ça. S'il faut les pendre au Congo. Ce qu'on bango, na Congo devant tout le monde. Même vous savez que ces gens-là, je pense c'est trop. C'est trop. Bate baroba ndenge muso salobi oui ngaba kanga kingaye soki 4 ou 7 fois na futa ki $700 ba kingaye to ba futa ba $6 ticket et bon ba oyo ba mbongo futa te ba innocent ba tika ba o vrai ba criminel ba chef na bango ba pesa ba mbongo ba bimisa bango, n'est-ce pas? Tant que bokangi na le réseau wana te bokangi ba chef de bande te bokangi ba place wana te ko ba kena ko kata bato pour to témoignage to yoka ba témoignage ebele na sujet wana bon ba te que non to kanjawa ba zo ko makambo ya organe te pour hôpital moko te to kuna ba lobby makambo organe. Arrêtez de distraire les Congolais, arrêtez de distraire les Congolais. Et alors bandeko toke na deuxième phase de bosso to sengi monsieur Kassongo Alaxa Bisso ba hôtel ou ba acheter oyo ya ba ONG. Nous savons que ce sont des ONG ba tu na base de loko na responsabilité et ça ba ONG wana to limito ye ba kombo na bango to limito ye ba bato ba zo ko somba organe wana ba zo ke nango wapi ba nani ba zo tinda bango baza na Congo ba limité ils sont là ba limité baza na kati ya Congo. Monsieur Kassongo, merci, courage. Nakuna musalo okandi to moni bango mais to moni bango bargani wana ba wana na saraka bango to bilo. Alors soit c'est soit to moni bango te ba commanditaire te ba hôtel ya ba crime wana no sécurité donc les allez Félix Antoine Chino Mdati na bango pour le terminer ba bantu. Attention tozana bino na miso to tala bino wana ba tamayele wana Congo be ba zo ba karaté Congo be ba toza ba zo ba biso no sécurité. Il y a des gens qui sont très doués, très intelligents, vous observez en matière surtout, il y a une sécurité que vous avez créée au Congo. En matière d'insécurité, il y a une base nango. La zone de la cabine, ok, où est-ce que vous avez une formation en criminologie? Ministère de l'Intérieur, Peter Kazadi, a créé KO. Ministère de l'Intérieur, bah, je vois quand même la Mindele, n'a pas beaucoup de bah, créer un KO au bout au monde. Pour te battre en contrôle de makambo épelé, wana ezali na cadre de technique, moi tout le monde mingi ezate. Donc voilà la situation aujourd'hui passée dans la carte du Congo. Les gouvernements congolais azali complice, il y a insécurité oyo ezali koya. Donc on acquise Peter Kazadi à la tête avec Félix Antoine Tshilombo pour déstabiliser les Congolais, pour créer piscose, pour bangisa les Congolais. Il faut la créer en ce moment où tu as l'élection. Vous avez compris? C'est à vous, à Congolais, vos responsabilités. On a compris. Technique, France, Allemagne, États-Unis d'Amérique, Bamboka, Nyonso, ba organiser Kabilo, Koza, Komona, Wana.
mais bango bazo très sale. Baorganiser très sale, n'expliquer bilan. Ba pays tout pour la justifier ba contribuable la bango que surtout ba koko nani basala ba jewana na ba quartier muso omona ba tilime bandimbo basali bango boko no créer au boulot pour ba ambulance la police ko ya ba mona ba police ba maîtriser situation ba koko ba loba CPI bon grâce à la police hein mais la police mais tout ici c'est grâce à la police ministère intérieur na gouvernement ba succès que ba koko on a dit heureusement la faute à un pont ngai et que daka pamba te vous comprenez na fongole ni bino page wana et ça va stratégie à ministère intérieur moto organisation biloko wana nyonso botu na bango ils sont technique wana to yeba to tanga wana classe vous comprenez merci. Alors, on est content na maïmaga koleka na kati de Congo, il y a sur le télé sécurité organisée pour distraire les bébés na Congo, Tolobi Ango, Monsieur Kassongo, Yone, Tolobi, oui, Tobanana, Tolobi, Monsieur Kassongo, coup de chapeau, merci. Au sali action, au kangé de Bissobato, mais tout le monde est présenté par le ministère intérieur. Bravo, ministère intérieur tapis rouge. En ce moment, il y a la situation où côté le tapis rouge avant d'avoir le ministère intérieur. Ils ont théâtre. Vous avez bien compris? C'est du théâtre. Peter Kazadina, Félix Antoine Tchoubazo organisé. C'est du pur théâtre. Tout le monde est à côté. Dans le moment de sécurité dans la Mboka, il y a un tchelo tapé qui est la fête. Après le temps criminel, na tapis rouge. Mais mes chers amis, c'est quoi cette histoire? Tout le monde est en Goapi. Dans quel pays? Vous avez une mission de score amateur. C'est quoi cette histoire? Voilà, ben, comment on a sauvé le Congo, alors, biloko, on a tout le monde en Go, alors, tous en personne, tout y est, batoyo basengaka biloko wana leba kedra solo ba kuwana elba kanga bato ba kedra na bango wapi donc bato wana o kangi wana 30 c'est suffisant pour démanteler les wana oyo ya ba kidnappeur oyo ya ba criminel vente des organes ezali 30 personnes c'est déjà suffisant. Bon, nous avons que non, tete 30 wana ça suffit. Bokanga bango nyonso. Congo bimadia avec 30 wana c'est bon. Bango 30 on va relaxer bino et sikabo, totel sikabo. L'air na yaka na yas sur les ketch langai na koma na kedano le sikabo. C'est nous on va prendre le métier na binoté. Je crois que boyi bien très bien. Alors il faut le faire. N'est surtout souhaiter bon salaire très bien. Voilà, mais comment nous sommes au Congo, déjà que Makamwana Nyonso, tant que ça a bien l'autre, c'est bien l'émission que Nyonso wana et de faire partir, il y a éducation de base. Éducation de base, il y a bateau, il y a éducation de base. Nakacha parna bango, na bien, bako sarate bande kwa bango mabe oto kumona lelo. Bomoni bande kwa nyonso bomoni, oyo bakinaper wana nyonso manque éducation de base, oyo komisi bango kolanda mbongo pona makila bande kona bango. Ce que basoa ke éducation de base ya solo ya koyeba ke mbongo basoa kango il faut mériter en haut et non auquel aujourd'hui ma kila ndeko na yo moto ndera kanisi biloko nyonso to moni en moté na kati ya mapele ko Congo et ezalika ke bandeli bandeko ona danga na bokeli nyonso ezalika ke bandeli ezanano na katité. Alors il est temps de télé la bon ndeko yo ke bino boy il est temps que to télé mango pour être nani aza complice. Il y a beaucoup de militaires qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de généraux qui sont là-dedans. Des officiers militaires sont là-dedans. La carte de Makambo. Ceux qui ont masse population, au téléméri en côté, beaucoup de la poété, et ça dit plan, il y a extermination. De l'autre côté, pour tout les occidentaux, et ça dit plan pour exterminer les Bantous. De l'autre côté, à Chilombo, et ça dit plan pour distraire les Congolais, pour être plan sociaux et ça les koya au bazar pour ça. Comme ça, tout de suite là, vous allez écouter en tout cas, matin de midi na bilo, na ba like na bilo, to continuer information na biso, ezako yinda. Alors, ezako yinda, to ko mona bango partout, batili ba vidéo, ba image mingi,
et circuler à gauche, à droite, à propos, Yamakambo, Oyezako, les Kanakat, les Congo, je vois Tochaka quelques images pour toi, Ningi, Nakansi Bomone, pour vendre comme Soussou, Nakansi Bomone, allez, c'est qui, c'est parti. Donc, c'est-à-dire que Bakou, on a nyonso ezako salama na mabele Congo, voix bozoko yoka, oazo mona na te on est dans le général Kasongo, de moto azoko yemoko en live. Et c'est-à-dire que au PJ on a été, mais yemoko en live moto azoko sala interview. Alors, Batongo, Tolanda Bango. Peuple congolais, ces derniers temps, vous avez fait des recherches, vous avez kubunga mingi, vous avez kubatembele, vous avez kubunga ma famille, liste ya ngoyo oyo topesa vraiment merci mingi na police na biso la police congolaise merci na musala asali pe na musala continuer kosala pona biso population oyo ezali bandi ya ba criminel oyo bazali kokilnape batu oyo bazali koteka barien batu oyo bazali besi na capitale mikuse dernier temps bango yeyo. Mais la police congolaise pas limitée. Azana bango zeko tia bango toujours maboko na tout facilité bango déjà mon bango yo botala bien bilongi bango bien comment bango bien ça bien maçonnier wana vraiment bande on a pour partager vidéo partout dans le monde partout bola que ça batou makambo oyo et si les gens pour ça qui mène pour la biso vraiment merci à la police congolaise donc ça vous avez que ça là vraiment merci vraiment.
Voilà, des ignorants. Voilà, des ignorants, il y en a beaucoup. Oh, baza koyeba te solo autant que toza koloba. Les restes baza na carte de distraction, bazo kamzake. Voilà, la police nationale salam malamu, c'est vrai. Ba monto moni batu bakangi. Mais suite c'est quoi pour enlever que voilà lobby plusieurs fois derrière. Nous sommes lobby, nga bakanga sur plus de 5-6 fois. À chaque fois, on a foutu à $700, bah libérer ngai. Ah, tout là la monsieur. Congo ya solo ke to moni bango balaxi bango à gauche à droite na image nyonso o eza ko circuler à gauche à droite ke solo babandi wana bazali na kati na ville ya Kinshasa. Et alors baza koloba nini ya solo tant zoko lo bino voilà bandeko ya solo oyo ezali tout le monde ne sont passés comme sous droit d'auteur. Alors, voilà ma fille yango bango wana oyo bakangi bango na kati na biloko nyonso zokomona bango wana musala babaneko sala na kati na réseaux sociaux na kati na TikTok. Voilà ma fille yango bango wana boza komona bango wana musala babaneko sala na kati na TikTok. Voilà bato na lokumu nzoka te bazalaki na kati na misala wana ya mabe oyo boza komona. Voilà bilongi na bango wana bafi wana. Alors bandeko bana sobe ko Congo ya solité tant tuza koloba bandeko ebele baza koyeba teke ya solo nini eza koleka na kati wana tolanda nanu bango moko oyo mais je vis comme un riche parce que je me contente de ce que j'ai. Voilà, bandeko basoni ekolo Congo ya solo ke ezali koyinza to komona kaka mikolo nyonso kaka bacriminel bato oyo baza kotambola butu na moi baza kobisa biso ya solo baza kokende na komemela bato wana oyo bazotinda bango bacommission bapesa bamemelaka bango bana na bato tola. Mon cher, bonsoir. Pour la macabre, il faut faire attention. Ils ont changé le système, maintenant ils viennent avec les mandats d'amener. J'ai failli être kidnappé à la pharmacie, ils l'ont à 9h. Tellement que le dimanche, circulation est arrivée là dans la 9h, on a tout occupé dans l'église. Avant d'aller à la pharmacie, on a dit deux multivaliers. Moi, je un mandat d'amener. Na Congo ya Jimmy. Moi, c'est la moto, à ralentir moto. Alors, Malika, Babrandi, un mandat d'amener, Malika Toki. Mais pour venir, première convocation à Zoate, deuxième convocation à Zoate, pour le mandat d'amener, à la troisième convocation. Décision, heureusement qu'il y avait des vieux, il y a quantité de banais, il y a zappé, il y a la justice militaire, quand on côté.
mais avec une discussion, à tout le monde expliqué. Donc, à saisir comme le mandat de Médéwana, à l'ingaka na moto wana mosusu pour tout les documents, mais pour bien la formation machine à moto baki. Atangi singa sur message pour le lien à on a téléphone ou instruction va passer les bango. Donc les kidnappeurs maintenant ont changé les systèmes, ils viennent avec le système de mandat d'amener. Tant qu'on a un mandat d'amener dans moto. Soit bon, mais maroka babimi moto ezaki quelque part tant yo kokende maramoko matière moto kokende libérer maramoko donc faire signer ce message même la membre de la famille tout ça donc le système est changé bakomi un système mabe bakomi kokidnapper bato sous un mandat d'amener soki oza na arrêt il ne faut pas chercher d'être seul, il faut toujours place bato sur ma bandi soki okomi na arrêt et que moto balobi ono place etikali moko ovanda na ezala na 17 ezala na 4 komata te soki omati moto biso bato tolinga moto kolinga tozala na katikati linga kozala toujours ozala moto asuka liam papa la oyo tozala na ye na quartier baoki koenleve lobi kaka na moto amati na station plaza okende kinkole amati na moto azaki ye moko amonike moto mosusu aye amati na nsima na ye kolange bazokende kinkole bakomi na village wana badevie balongi okende kota badrienne baleki na vitesse moko ti kota kibomango wana bakoti na kati ya kibomango boye badroge ye bazwi biloko nyonso azali nango ntango kwiti wana esili ye na zamba nde aye kobima boye il se retrouve plus ndeti bato mama bapesi kofutele moko ya transport aye bozonga donc soki ozomata na moto linga toujours ozala na suka eno na katikati ya solo bandeko biso tozolebela bino mayima aza koleka po ete bandeko na biso basigala ntango to bandeko koloba makambo ebele basigala bazalaki na bisengo bazalaki kochante ebata moto bawewa basinstallaki na kongo bawewa bakoma plein baketi ekoma plein bamitungaka te banani bazala bawewa banani bazala baketi lelo bakongole bakomi kolela oyo l'insécurité bango baza koyeba pete oyo toza koloba bango na vision na mituna bango eza autre chose bazopensa autre chose mpo na bango ezali kaka non l'état coûte toujours ka bango bolandi bainterview mingi bolandi bamessage bazokomisa la police oyo la police a merci la police ndenge boza kosécurize biso tosai bino oyo eza koleka wana c'est le ministère de l'intérieur na répétant encore Peter Kazadi muta na base ya biloko nyonso boza komona oyo omonaki mamobondo balakisaki théâtre na mamobondo kuna na soki na mbankana soki wapi tosaki bino eza théâtre bamabondo bakosila te po ezali role ya Peter Kazadi aza kosala aza mwana poto so asala criminologie aza avocat yebi oyo nga naza koloba aza nani avocat ayebi la stratégie au je répète encore ministère ya intérieur moto organisaka biloko wana pour créer piscose na mitu ya bato po ete bato bamona merci le bakomeka kokalme la situation Fati merci soki yo tende makambo nyonso na Kinshasa nde tobaloko tokokufa wate grâce ya Fati omona silisi yango te c'est comme ça bolandinga bien et ba mingi bazala ba victime bakokufa na bango mpo na bango bakosakrifie bango wana ezali oyo sabino réalité boye batisala botuna bandeko nzinga moto nyonso asala criminologie oyo ayebi atanga ministère secret ya police ndenge organisa biloko wana toyekolango eza ndenge wana voilà merci. Alors bandeko bana somi ekolo Congo oyo nyonso eza koleka na mabele ekolo Congo nakanisi boyobi yango ke ya solo ezali konginda partout à gauche à droite bacrime toka moko ya suka tout comme ça
il faut que la enlèvement, il y a la lèvre pour ça, la moindre équipe, l'équipe de problème à qui la prison. Allez, vite, Marie, sur les deux sujets que nous majons à nous, il y a des choses qui m'arrivent que l'organe majeur, mais ceux qui m'appellent l'organe, m'a dit la vérité pour la effacer une passion. Ceux qui ont la famille, ceux qui ont la famille, les femmes de la famille, à mon avis, de sauter, c'est que l'organe de mise en place par le gouvernement qui il faut que sur la et c'est pas chose. Et à part ça, on a eu pour la police que Maï, dans la prestation, on a été là pour c'est pas chose. Et puis, la coopération dans la police pour prendre l'organisation. La police pour la maman ou la Yéwana, moi, on a eu un peu de les années pour magier, les routes, la moto, la machine, voilà, les vacances, les chefs, la moto, les alliés, c'est un peu donc, ils étaient solo, ils ont l'équipe de société où ils allaient, où ils ont le pays, la police, la coopérer pour oui, effectivement, maman moko ayakana tout le monde qui maman les kaki à l'objet oui moi na ngai moi na la photo tout le monde bateau maman ngoaza kolela moi na ye nzoka balaxi photo que oui effectivement moi na yo bateau babomba qui bango yo alors na bota quel niveau et comme ça la passe na kati na maman oyo aluka moi na ye mais ba criminel bandimi oui maman moi na wana biso bateau bomba qui bandimi ba moko bomoni niveau ya passe nini auto komi na lokola banyama na kata bele kongo nyonso oyo nyonso boza komona oyo toza koyoka boza koyoka ezali par suite ya éducation de base soki éducation eza te alors makambo tokozwaka na kati na ekolo Congo yango oyo ya makambo ya modele boye oyo toza kovivre nango na kati na ekolo Congo bato bana éducation te voilà oyo baza kosala ta c'est ça. Voilà, on a ba image nyonso oyo batileli biso pona makambo biloko nyonso ko le kanakati le Congo bande ko pele ba moni yango balandi yango très bien. Allez, to continue phase mususu na page mususu oyo l'église catholique to kana conseil abandeko to kona tango to do ka basala nzambe ba pesa biso conseil makambo nini eza koya na kati na mabele ye Congo. Allez, c'est parti. Recommandation au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent les camps à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Sachons que
L'acte que nous allons poser le jour des scrutins est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau du bureau de vote, nous aurons déjà une idée claire des gagnants. La CENI n'aura d'autre choix que de le confirmer. Message au l'Église catholique, je crois que mine la katena biso ezamba liboso te boyoka. Assurance au l'Église catholique azako pesa biso oni apesa biso yango. Kobanda 2006 ba époque nyonso tokenda na ba élection l'ONI a leka MONUSCO a passé biso message wana pour assurer biso que yé a kocha ba témoin na yé na ba bureau comme l'église catholique a parlé biso sur 400 000 témoins. 400 000 témoins. Oh ba kosa na ba bureau de vote. À la fin de compte yo ka ba nti. Alors ba le biso bo quitter bureau ya vote tant que ba résultat limité. Est-ce que tout ça va nyama? Pour te donner le monde, au moins que tu sois Niama, tout le monde a que moto, a nyokoli bisomingi, tu peux encore confiance, tout le monde a que bateau, a nyokoli bisomingi, pour avoir un terrain à bango, tu peux avoir confiance. Mais le plus important, nous avons fait le cycle. Bas candidats, tous ces candidats aux élections présidentielles ne sont pas les vôtres. Bon, on a lobby. Ba candidat nyonso oyo bazako ya ke basala ba président na kati ko Congo bazali ya binoté ba pona binoté pour l'intérêt na binoté pour l'intérêt occidentaux. Bokinga et ils allaient ba pression malamu avec des projets de société bidon on va repérer ça bino ba projet ba nini ba promesse arrêtez de rêver parce que comme na tamoko oyo Occidentaux maillé le silibango. Nindele maillé le silibango. Et pays kaka moko, excusez-moi. Bon, excusez-moi, ça me fait mal de dire ça que pays moko ya bazoba. Pays moko ya bazoba va tirer la bokili et dans le Congo. Bon, mais pour le dire. Que biso taba zoba ya soka na liste pena ba zoba et tika pena biso ba congolais o occidentaux nyonso ba ko mona ke ah non to ko libérer ba zoba wana te ba yebi na rien biso pour ce moment avec tout ce qu'on a vécu na 2006 na 2011 na 2018 ah franchement les congolais a ko même ce makambe élection et avec toutes ces promesses automoni ba promettre de promesses pour vivre nango o ba député ba sénateur ba kenda na ba parlement ba comment na intérêt ba ba kekoto ba engager encore un groupe rebelle pour ba bon ba congolais mais c'est grave au Congo là le bel sur ma élection que oui biso cette fois-ci ngana ko yanga mais na kanti au moins tout bon ba piner avec essence pour tumba bango au moins ça. Mais ceux qui sont pena congolais, ceux qui sont pena ya solo za pena mbe na Congo ya solo moto nzamba kela liboso o yo te na passer te que na 2023 oyo tondi matilo matikala tondi matoke na élection je vois très mal. Je vois très mal. Le va vraiment wana na lobité na éviter. Voilà. Et ça dit tango que biso nyonso to yeba to kundola oyo zo ko bombana na si ba élection to vivre là-bas 3-4 fois et alors c'est fini mes chers amis. Tu as besoin de Chilombote, tu ne vas pas rien extra dans le cas Congo à cause ça les locaux mon côté yé maïe naïe à limité et souki wana les autres basés à bichoter. Tant que nous avons fait Mukwege, vous espérez l'aide, Mukwege wana a comme monta Joe Biden. Joe Biden a salé. A comme ça, Congo, Ukraine de. Bon, qu'on a lobby, bande qu'on a biso ya Kivu, bande ko ya Kivu zoka nga bien, bande ko ya Kivu zoka nga bien, oh vous a trompé.
que non te a sauver biso ba mama te a réparer biso te a te pranani moto bozo komona yambi wana yende mutache mobulu ya ba maladi bozo komona na kati na mukili yende muta créer Ukraine bozo koyoka wana oyo bitumelo sana na Ukraine ezalaki base moko ya kosakanta kuboma mukili base oyo américain bango sala wa mukili de ba poison ba laboratoire biologique ya nyonso a laboratoire arme biologique plein ezalaki kuna baba noko lia bana baba noko mena makila bosutaka po amini boyoka te kuna ezalaki pena na se mabele na kati na Ukraine de base oyo pena ke ba laboratoire oyo bana babungaka na mokili nyonso bakenda kuna na Ukraine nani atiaki président wana ya Ukraine kuna Zelensky ezalaki ba américain bango ba camarade ya docteur Mukwege. Est-ce que vous voyez bien? Bande comme la nega bien na mokili nyonso. Ah. Na ola sabino gabo. Na ola sabino boy. Oye koleka na ko. Sakana topeta confiance à docteur Mukwege. Aïe. Ngana lobaki ona lobaki te na lobaki basango kopesa ma confiance bango bazela na biso candidat na bango nani Moïse Katumbi bango mon candidat Moïse Katumbi n'est pas les nôtres mais des autres yeba te biso formali kamone zo sala biso na bo nyonso bazo s'engager na makambo yo nzambe passe et je sais que biso bien ba bien na Congo tout tellement tout loba non c'est le tel de lui noté ezama wa mingi matondo na like na bino matondo na like na bino ça me grand plaisir ya komona tozo sala nyonso pote to koma bat ko seke l'équipe biso ba seki biso mingi to abanirama to ba batute to ba bolole biso nyonso moko lo bazatenge do moi je biso juste to ba bolole to ndima to kota na kata sakona ke to za ba bolole ko bazo saka na biso na mokili mobima to tikel ba dernier biso ba pe na Congo biso to faire to za premier bon niveau to comme ba dernier pour la nini expliquer ki bino bisika nyonso ba cha biso ba kala biso ba cercle ami bakanga ba cercle ya mingi ya Lumumba bakanga biso na ba mausolée bakanga biso na ba monument ya Tshisekedi bakanga biso partout ya ba ba préférer abo ndeko na ye ki ale vadeke ba droit na ye après que no teka ndeko na ye lera to teka ndeko na ye azuli ba papier à rendre service na bo bazoli ngaba exterminer biso ba bantu. Est-ce que vous comprenez très bien? À rendre service parce que bon il y a 2, 3, 4 personnes. À part au bango bazo bomakuna na minduki na konyo sa carte de Congo. Ah, c'est à vous de comprendre la situation. Bamsukuna ba maman bazo komeye bate maman moto abale ko battre la libota maman o abale ko battre la libota maman oyo mwana pasa muninga na ye ya kobota pasa muninga na kobota maman nyo so bisebi pasa ko bota ngana ko sakana te mwana ngai mwana ye mamonga mwana ye bota vous après ko landa ba maman bozolanda allez toke botoni na ville Mama, Bobanda. Nous avons obtenu wapi na mboko yobotana nano niveau Satan komi Satan atongi mboka atongi ndako na ye zala na ye tala ba mama oyo bakangi bakena bango na parquet ba mama bakeka kabana
somo pasi pe mawa kuna l'église maman batondi meke mama bayebi pasi ya bana pasi ya kobota mama préféré que nzwa mwana moninga na ye ateka voilà nakanisi boyoki bamama batekaka bana bakenda bango na parke ezali pasi niveau tokomi mama alaki moto moko nde makambo oyo mama akozala te po ezalaki no amibali nde bozosala biso moyeko mwana bana toza kobota betala bamama niveau pasi ekomi niveau satan akoti na kati ya litu ya bamama bakomi kozwa bana bandeko na bango lokola tokomi banyama fete tokomi lokola banyama tokomi banyama lokola te me tokomi banyama eza grave nakani bino boza komona ngo bondimaki te nana boyaki bondima bozalaki wana bondimaki bino nyonso ke tata wana aya oyo azwaki pouvoir boyebi bino moko ndenge nini satan angajaki ye asala ayezaki bino nini le satan tindaki na mission mission satan tindaki tata oyo ana pouvoir ayezaki bino nini bokanisa alobaki na yaki mpo asala bino bablague papa wana ayaki na mission oyo satan tindaki yango to akomona oyo eza koleka na kati na mabele kolokolo mission azokanisaka eza bablague te agiraki a défendre intérêt ya satan tolanda ye mpo agiraki yango botala Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en grande et qualité, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je cesse le retard et tout. Merci. La sorcellerie vis-à-vis. Capitaine Mayombo, bonsoir. bandeko nakanisi lelo peut-être seulement boyokaki alobi akoservir ayaki wana mpo aservir nani oyoki alobaki bozokamwa nini bozokamaka ayaki nzela mutu atindaki ye nzela mutu atindaki nzela mutu abisaka basirene wana tokoyoka sango alors toyoka sango baye mingi baza koyeba te ke makambo eza kokenda kati na ekolo Congo na ndenge ya kosakana te na vitesse mosusu oyo ya koyeba ke basacrifice na bacoin tout na domaine tout pour na bango sacrifier les Congolais bango basepe nango makasi mais alerte tozopesa bino bandeko oyo boza koyoka biso ekozala mpe esengo malamu ke boyebisa bandeko nyonso ke ya solo bitumba esili nano te bitumba ezali kokontinue na mabele ekolo Congo mpo ete bo baza koyeba te bayoka botala foto oyo boza komona foto wana mwana balobi nini totangela bino vaccination en RDC Congo 4 millions d'enfants encore en danger 4 millions d'enfants en danger pour la vaccination, danger na bango la vaccination ou danger na bango l'épidémie. Ça c'est la question que nous posons au ministère de la Santé. Est-ce que 4 millions ya bana wana au article bino que bazali en danger na quoi? Danger na vaccination pour sa bango to
mpe na épidémie oyo bino bosali mpona bana wana 4 millions. Alors bandeko bana na bino wana soki babeti ye mangwele wana baza kosterilize bango. C'est un projet à long terme. À long terme, tokozala na oyo nakana répétant plus de 10-15 fois. Tokozala na problème na Afrique parce que les alliés occidentaux, OMS, Organisation mondiale de la santé, et puis ce programme wana oyo ministère de la santé na docteur Mouyembe ayebi yango très bien. Que les alliés plan ya ko exterminer, ya ko stériliser ba bantu, stériliser ba Congo, ba africain que à l'avenir va se reproduire sauter. Il faut qu'on attaque mon bana au ba botama pour que l'herbe ba kola musu va changer ba idée ah ngana zalanga gay ah nga fa comment nga moi c'est ah nga fa na pesa simananga. Donc ba ko travailler ba on ba kitso ba pesa bango boko mona pour me trouver ça lango no ba nzambe kaka mota songa biso mais na niveau commis parce que Loretta Merta a sa pesa fait vert na biloko nyonso fait vert c'est pesa maki donc sacrifier donc vous sacrifiez tous oyo ki malamu oyo ki te ah etali vous en passe mingi tokei wapi na kati na insécurité na kati na ba Congo bampangi na munu ya ba Congo na bandundu na Kinshasa boyo kanga na bokeli nyonso tam toko luba tla ko lemba Kinshasa ba Congo en général ezalaka bakata l'insécurité toujours Peter Kazadi bola na malamu bande komona na malamu poete boso bande kona bino bazakona lelo na kati na ba Congo ba article zoko muloba mikolo nyonso ke insécurité to la kati na Kinshasa kuna na ba Congo na Matadi na Boma na Kimpese la route nationale numéro 1 na Luozi opesi mbwa boy bato bazo communiquer mais qu'est-ce qui ne va pas ba keti ba enlèvement ba bilo aucun sort na Kinshasa na kati na ba Congo pe kuna na Matadi et multiplier opesi mbwa boy. Et de l'autre côté, de l'autre côté, les gens travaillent. De l'autre côté de la frontière, tout le monde travaille. Donc, mission nous sommes ça oh insécurité pour nous distraire. Parce qu'il y a des grands travails. Oh les gens constatent des grands comment on appelle ça encore na ba coin belé na kati de Congo, ko bouger. Ko bouger quoi? L'organisation va changer stratégie. Ne comment on a la boquet nyonso. Va changer tout empire imatuti va changer stratégie va côté la biso ndenge mususu pour ba que même ka biso l'organisation dans sens bien l'organisation il y a créé un conflit entre Betini et Kokité et si vite échoué va être étudié opération va de Bolanda na boquet nyonso Bolanda vous partager message ou vidéo na ba de nyonso ba na carte de distraction. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer? Bazo distraire biso de l'autre côté bazo pousse à la frontière. Bazo déplacer ma borne. Tu as dit bilo mi connaît kaki ke ba tout Rwandais ba yokana ki na Congo Brazzaville a pesé qui bango spécialement à côté à Maluku de l'autre côté ba tout Rwandais ba ta base militaire kuna. Base militaire wana ezaki prévu que à partir de la base militaire on va sala assaut final na kati na Kinshasa. Mais ba Congo na wezo compliqué bango. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Base militaire oyo ba tuti ba zwaki na Congo Brazzaville. Sassou Nguesso ayebi makamboto. Lorenzo est au courant de ce plan-là. Bah ça dit parce que les deux pays ba lié il y a Batuti. Angola, Congo Brazzaville allié à Batuti imposé par l'Américain na ba français. Que vous êtes obligés d'être les alliés pour nuire Congo. Bah de comment on a dans la boquette. Alors la stratégie qu'ils vont faire c'est quoi? Bon là d'abord Mamsou plutôt passer message de sauter. Bah cette stratégie quand on va jouer bah donc élargir yango oyo Sassou Nguesso appelle ça bango baza ko poussa yango pour na nini pour être ba installer état mususu dans un état stratégie ya sika bazui yango wana bazui bazo poussa ba bonne
Congo Brazzaville et Kobako libéré yango. Donc bazo poussa ma borne va poussa espace va poussa ma borne yango wana ekozala état au bazo ko créer empire imatuti et ko s'installer wana mais bato ba komona kaka non bazala ba installer na Congo Brazzaville te batike ba tika Brazza ou ba belé à Brazzaville ba vali sur la carte de l'ozi ba si ba remplacer déjà ba boto déjà ma belé oyo ya l'ozi ma belé oyo ya cataracte barbotoli yango na maboko ya Congolais intelligemment Congolais va éviter avec l'appui de quoi du gouvernement congolais oyo ya Peter Kazadi asatine ki batole fait binongo Congolais va éviter bana ndeko na biso ya Congo ba la carte de distraction pour bazo distraire bango ba distraire na Kinshasa bolanda makambo te ba distraire na Congo enlèvement organe tout ça bazo distraire côté bango bazo sala kona. Est-ce que vous avez bien compris? Passez le message aux autres, s'il vous plaît. Passez le message pour alors voilà la situation. Donc 4 coins à Congo, et dans la quatrième sécurité, bisous sur la quatrième distraction, va créer les bisous piscos, oyo, tout le monde. Mito beloko chauffé tout là ba criminel kuna ba sala mususu dans l'entretien ba distribution nanani na Félix Antoine Tshilombo Msebino na Peter Kazadi vous comprenez biso malam na kanti vous comprendre voilà ba bord nous va déplacer va créer des espaces moko espace wana ba vanda wana ezali ba tuti wande ba vanda l'espace wana. Allô, ndeko le sako pai na yo. Yenge yaya. Nazako landa yole kamulolo biwana. Ngana loba kyango kama mukolo wana on va le déplacer la porte. Et après que va déplacer la porte. Azona bandeko oyo baza ete iraisa ko. Lokwa basende wana. Tere wana ka bazwi. Babalo ya bakuza kotia pasa mawana. Akokosa bangombe wana beba na wakati wa manyama wana baza frontiere na Brazza bila bazo pusa na bazo so kote ngozi bazo kozwa kote nyoto wana no na tila yebisha ndega ukoloba na tila yebisha kelekeze meloko ni ajabu nesusu akobela to kelekeze ka oyo abanda omsana bela peta tu message wa leo ukoloba ezako parce que Brazzaville sasumo sa peta déjà sasumo sa ni Congo te Congo Brazza kuna ne bazala sasumo pata ni Congo on appelle ce côté wana comme ça allez va tout on va sur la voie nous on la pour ya Brazza bari Brazza ni wana ba continue na nia la daba como na luo daba como eswami parce que bania ila remplacer c'est facile va bania noto c'est ça c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est bien étudié, merci. C'est bien étudié. Matondo, passer le message dans Bandeko, on va faire chef coutumier, chef de terre, on va faire quelque distraction, on va faire quelque chose, on va mettre les têtes de ça, et dans la compétition, et dans la compétence, chef coutumier, on va appeler à l'État, l'État vous dira que ça, voilà argument, on va faire ça, yango wana toyebi yango nyonso, to bimiseli bino yango nyonso. Voilà, ils ont participé à la situation oyo, ils ont eu la biso, na 4 coins, il y a 4 écoles Congo, ils ont passé. Pour Bandeko, et Bélé, la 4 distraction, tout le banini. Voilà, Bandeko, le solo tako, le bateau qui est na Katina Mboka Kasai. Na Katina Mboka Kasai, il y a solo que dans les réseaux sociaux, la Katina Banini, tout ça, il y a solo Bandeko, Bandobaki, Bazali, Oyo, Bamba, proche, il y a Chilombo, Bandobi, que t'es. Tu as besoin de Mboka, Binom Souanate, Bissot Soko, Bongisa, les grands Kasai. Donc, bon, c'est les grands Kasai, Banzele, Salama, Bokomona, Bokokamo, les grands Kasai, et Kotongama, Balatir Banzela, l'image que les grands Kasai, et Zakotongama. Alors, Tolanda. Chef, Baba, vous avez une wapi? Awa Zelani, oh Zelani.
zela oyo parce que na ba réseaux sociaux to moni bazo publier o zela kala mambushi basi babongisi bazo bongisa kala mingi te bako silisa nzela ngo bako inogire par rapport ya suivi ya musala yango to uchi awa to uchi kisasa tozo mona zela kala mambushi yango oyo to moni sika ata moko te sika bazo bongisa te est-ce que papa bazo bongisa nzela bazo bongisa nzela te bango wana bazo loba nzela kala mambusho ko publier nzela oyo nzela ezokota biloko na kati ya mboka na biso Kongo me nzela ngo eloko moko te tozaka na souffrance kaka matondo wala pasi pema wa ya komona oyo nyosila koleka nzoka te tobisaki bino bamonteur bamonteur nyonso babanda kopesa bino bapromese nabisaki bino hier na oyo balwe bake kosigné na baturke bakosala banini nzoka te tala na mboka na bango moko baprefere kokosa bato ke baza kobongisa le Grand Kasai nzoka te eloko moko eza koleka kuna te epai ya Grand Kasai ala na kati le Grand Kasai totala bamama eza mokuse bolanda bamama batomboki balobi ke eloko moko ya malonga eza kuna te bamama baye kokomprendre ke makambo nyonso oyo baza koloba na Kinshasa za mosusu oyo baza kokosa gojo za mosusu na réalité sur place na terrain eloko moko eza te bamama Kasai miso eteli bango mawa ya komona oyo eza koleka na kati na mabele ekolo Kongo ai nzambe na ngai nayebi te eloko nini tosala po ete tomérite bakonzi ya motindo oyo soki eza etumbu so toyebi te alors bandeko tokei wapi na kati na mboka likasi na kati na mboka likasi kuna balobi ke kuna ipare bato batomboki mpe kuna bamoni bato moko bakoti bazali kotambola en civil bayebi te plus de 970 personnes bakoti kuna bayebi te bauti wapi eloko baza kokende bato baza koyeba te baza komituna motuna Voilà la mboka likasi 970 personnes destination provenance inconnue mboka za jungle voilà la kati ya jungle bayebi te bauti wapi bazokende wapi ezali pasi mpe mawa ya komona cette histoire wana eza koleka na kati na mboka likasi voilà bato bazali kolela allez stocké wana oyo tokotiela bino yango ya solo bandeko oyo eza koleka na mabele kolo Kongo à gauche à droite bato baza kocomprendre nango te eloko nini eza koleka alors tokei na kati na mboka Zambie na kati na mboka Zambie frontière na kati ya Sakanya Zambie na Congo kuna pe kuna balobi mituka ebandi kozika batinde biso image bolanda Sakanya Lukangaba. Lesa ni machoki kwa Lungola hapa. Ni machoki kwa Lungola. Hotel Zambi. Kiko machoki kwa Lungola hapo. Il y a des instituts. Walichoma koli. Usepa kama ni baba institut walichoma koli ni ba sabotage. Usepa. L'hypothèse Zambi, on ne sait pas comment protéger les opérateurs économiques. On ne sait pas. Regardez ce qui se fait comme ça. Regardez, nous sommes en direct. C'est le 1er juin 2023, le
100 000. Il fait même au moins 15 conseils de ministres, quelque chose comme ça. Vous en avez déjà. Nous sommes à Chakali. C'est du côté Zambie, c'est pas au Congo, c'est du côté Zambie. C'est du côté Zambie. Matraque a mis la Lungola, pour matraque, il faut la produit explosif, comme ma carburant, ma suite, quelque chose comme ça. Il a Lungola. Plus ou moins 10 plaques au PFM. Nous sommes en direct. Ni mambo ya leo haina mambo ya kesho, kesho tukuke kesho, mambo ya leo kusakanya ule mamangana maboda. Voilà ya solo bandeko ezali na kati na kote ya Katanga na kati na Sakanya na kote ya Katanga. Voilà oyo ezali koleka wana ya mobo moni bino moko en image makambo ezali koleka na 4 coins ya kati ekolo Congo na ba frontière kati ekolo Congo. Donc ce moni na Sakanya donc ezali quelque chose pe na Congo parce que ezali na kati na frontière baza koyeba nini eza koleka wana entre deux pays. Voilà la situation oyo eza koleka kuna. Alors bana kati ya na bakwa musu ya kati ekolo Congo na kati na Kisangani kuna pe nzambe na ngatono basiko wapi kalme tolva na wapi kalme ezali wapi na kwenye ni kati ekolo Congo to tuna Chilombo to tuna badekwa Chilombo to tuna baba on nous va kati gouvernement bozo sala ni bozo sala ni Chilombo pote banda to bandeko loba to lubida te kuna oui c'est donc na présidence ba fête ba anniversaire kobina na makila na makila kuna ba anniversaire mais population nous sur 4 points ya 4 ekolo Congo baza kolela ba crime alors ba crime wana nzambe moto to sela nzambe akosilisa ba crime to bino ba besoin responsabilité ya kosilisa ba crime on ne sort de kan mabele ekolo Congo pour so ba so beke zaki garant tu le monde fait garant nation. Alors, bakimo zone de kanakati ekolo Congo na 4 points ya 4 ekolo Congo. Nani moto akosilisa ngo? Allez, toke wapi, toke ina kati na mboka Kisangani. Vous avez kiri à combien de personnes? Vous avez kiri à 6 personnes. Binomi balé vous avez à 51. Balé vous avez à 51. Yo comment le nani? Ah, oyo kasi. Vous avez colonie. Vous avez mugo yo kasi. Yo da mugo da amba. Tikano lodi. Vous avez opération à wapi na wapi? Opération Boni awa, opération Boni. Nalasa kuwa bosala nini? Nalasa kuwa mtaki bashimwa kuomba na oro.
beaucoup de chef Alexis. À 25. Après ça, 1500 congolais. 1500 francs congolais. Il y en a un matin chef Alexis. Pasi pe mawaya komona ya solo que Congo est côté des hommes. Le chaos est là. Le chaos est installé par qui? Par Félix et Antoine Tshilombo. C'est le code que nous accusons tous que y a la base, il y a pour déstabiliser Congo parce que mission n'est pas équilibrée pour déstabiliser Congo. Tout à la bisomoko. Quel coin quand le Congo Oyo est dans la sécurité, Oyo Batoiseau vivre très bien, Oyo et le Congo comme bande des athées et athées. 4 coins Congo et côté des hommes. Et côté des hommes, Batebele, Batakoye Bateka Mobulu côté na Congo Mobimba. Nani a construit sa Mobulu wana? Nani a commettre la paix dans 4 de Congo? C'est mal parti. C'est mal parti. Tant que nous sommes encore là, penser que les politiciens vont résoudre le problème de 4 de Congo, jamais. Jamais les civils qui sont politiciens ont moko azana solution pour résoudre le problème de Congo parce que bateau va créer des ordres dans le monde entier. Bango bazana sima ba politiciens wana. Alors, il y a que ceux qui me parlent de l'élection de Batouana, c'est fini. Batouana, tu peux se bango, tu peux légitimer bango, et Batou Congo, beaucoup c'est fini. Tout ça un problème. Donc, c'est caca, bande qu'on a biso, quoi, ma pinga, balle, c'est mon casse, bango, tout ça quelque chose pour la qu'on baigne dans la Batouana, nous avec la pluie et un peuple congolais. Voilà, bande qu'on va dans le Congo, et sur le temps que tu Tambela, bande que tu sais, la biso, on va dans le Congo, tout est le matin, boudé, la belle Congo. Moto susa ko bundela mabele na biso ko le kabiso moko asate akozala ka jamais mama Congo azo souffrir mama Congo atikali mama ya suka ya oyo tenake no abota na ete azala ki ne combat atira ko bota na mokilité de kola mama Congo bana wana bota baza wapi mama Congo za ko tuna bana oyo ngana bota baza wapi ba sauver mabele ko Congo bana ngo bazo mona na te mais baliaki na maboka mama Congo bakele bakelasi na maboka mama Congo bakele ko la formation militaire na maboka na mbonga mama Congo babalokeli mama Congo za kolela atikali wana azana mobilité azana bana te ye moko azali ko souffrir oya ya benda libele ya gauche oya ya benda libele ya droite oya ya benda lokolo kuna oya sala boye baza ko violer mama Congo lokola te abota kite bana mama Congo abota boza wapi bana mama Congo abota boza wapi on a c'est profond on besoin quand que ça va blague non ça va blague mais c'est une réalité pour la coloniale que bozo bundela ma périte ma belle va bundela kango bilo bozo la distraction bozo luka ba papier mungu na yake na wa chaki ba papier bozo wela ba papier wana ba papier ngala bezo ba papier ngala zo papier ni koleka yo ngala za ba papier ni koleka yo mususu mais bobo c'est que mama Congo est allé m'appeler ma compara on a papier m'appeler tadi ma compara on a papier
Donc, papier, on ne comprend jamais dans les malédictions. Autant que tu vas mais c'est la réalité, c'est une malédiction pour la bino bateau. Bonjour, là, na papier, na place à défendre ma belle au Nzambe, article la biso, na Congo ya Congo. Voilà, maintenant, comment on se met le Congo, il y a sur le thème, sur tout le monde, Mabuto na Moyi, maintenant que Bélé Bazana Katna qui dit bas, pour la bango, Taïzana, nous, bango, to continue à sur la fanti, to continue à blague, mais il y a sur le banguna, Bazale Kolia, défense, Bazale pour continuer, comment monter la stratégie pour être, bah, exécuter Bissot Nosto, bah, exterminer Bissot, pour la bango, ma botona, ma Bélé à Kachopa, ma Bélé, ma Congo. Voilà, matondo na bilonyo sobalanda ki biso lelo, matondo epai na yo mbuta MKN, matondo epai na yo mama na biso ana lusa kweno, matondo epai na yo papa na biso Emmanuel Yeko, matondo epai na papa na biso Mikael, matondo epai na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na Kat na Dallas, matondo epai na yo papa na biso Ndongwala na mama na ngai Jolie, matondo na bandeko Banso, oyo mama Meje, mama na biso Emma, matondo epai na bino, toko sa bino te matondo. Topesi ya solo lo sako matondo epai ya mama na biso Banza, mama Banza Fatou, matondo lo sako epai na mama Banza, Fatou Banza, lo sako matondo epai na papa na biso Willy Kayenga, bonne guérison Nzambe, ya makoko na biso zara yo, abatera yo, eke o jongra nzoto bakasi, matondo epai na papa na biso Benjamin na Katine États-Unis d'Amérique, na ba dekonyoso, bozana bango kuna, nzamba pambo na bino, topesi lo sako na bandeko Banso oyo, bazali ko bundele ko le Congo, matondo epai na bino, oyo esika nusu bozwami Nzambe apambo na bino. Voilà, lo sako epai na yo, ndeko na biso Ngondo, doko lo sako epai na yo mama Elise Mosantu, lo sako mama Bijou Kizinga, lo sako epai na yo mama Valérie Luna, lo sako le baere de fond, lo sako Elvin, lo sako na bino nyonso bozalaki biso badele, lo sako epai na yo papa na biso Francis Bitodi, lo sako na bino so bakombo elekaki liboso nzamba pambo na bino, matondo na ba like na bino, matondo na ba like na bino nzamba pambo na bino, ya solo tozali na tango ya bitumba ikomi, ya solo oyo no mona maseki abali ko vivre na oke, ya solo makamto baki ke tango ifweni tozwa nyonso ya kate ko Congo to ko mona yango. Oyo no mona maseki, continue ko mona maseki mais ntango ifweni oyo makambo nyonso balakaki biso ebali ko kokisama. Mindele maile silibango, biso bakolo babele ko Congo, biso pe tuana biso la distraction ezanga biso te. Maile silibango, maile ko zonge ezonge la bango pour ba kamata biso, pour ba to continuer na bango selon les autres. Ils pensent comme ça. Mais bah oyo bazana boine ya nzamba pour le tolengo. Bon bazana boine ya vulusi ki bango dans tout le monde maki pamfika dona. Na oyo sabino ke nzamba pa mwana bino. Ne découragez pas. Ne découragez pas ma belle koto ya le Congo eza ya Nzambe. O nzako le gana kati na mukili eza ya Nzambe. Tobuna. O nazo ko sala bitu momemba. So yo pe luka ndenge ko sala pote o contribuer na kati na bitumba oyo. Nzamba pambola moko na bino. Matondo lo sake pa na mwa Françoise Ngaka. Lo sako epa na bino nyonso tokutani lobi ingeta ibobo.